belé beta na martyr ba wende ba fali ba patati patata zama Mike calme calmos talela bango tazo jimele bango jimele ba weleli ba ke avant ba komona concert nanu ba mona na bina ba nazaki ko ebisa organisation fali ebisa ngoya Nabi fallait éviter à Roya. Kofi, je vais l'inviter. Mais vous n'allez pas rater de l'inviter à mon ensemble. Vraiment, nga esalinga mpasi mawa. Comment na lelo ndenge bonzamba on est komi nango vraiment na oyebate. Mais comment na ke azos beta concert non pour la gloire ya Nzambe mais pour nande ba plein. Eza concert ya Jibena Wera, eza concert ya Falina Ferre, eza concert donc tu dois comprendre et l'autre côté. Concert to benga Wera, to benga Fali azala déjà. Fali azo symboliser da image ya Nzambe te. Quand même, parce que mon sel mon image, il y a un Nzambe. Mais ce qu'il fallait, c'est ton image. On peut tenir pour na plein. Mais au moins on a concert, on a concert viola qui mutu, au moins on a concert iba qui mutu, au moins on a concert muta pika qui crise, au moins on a concert muta kufa qui pour exact concert et puis c'est la Nzambe le kumte. Comment Charles Mumbaya, Carlito, on a chanteur préféré dans papa Carlito. Alain Moloto, jamais la mono Alain Moloto a gagné photo na JB, to na to Charles Mumbaya, to papa na Carlito. Il faut la benga wera. Pour la benga wera, attends on peut sa mot d'ordre. Batwaroya. Allez, wenge tondi. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko tamaka yango, Oh na Vincent Makeba. Voilà, et binombo te mingi bande ko nyonso bozolanda biso na Ciel Ouvert TV. Boyebi bien que Ciel Ouvert TV ezalaka chaîne oyo ezali 100% makambo bonzambe. Donc eza chaîne oyo elobaka toujours la vérité. Na micro ezali abino pasteur Flamme d'Angola. Nazali ngai moko te nazali na madame patriarche Vincent Makela. Nde tozali na ye na émission ya lelo vraiment likambaro kamwa. Tozo kamwa makambo ezoleka na évangile tozo yebate est-ce que le monde est comme une église, l'église et se retrouver na mokili donc to yebite donc na droite na ngai nazalina madame patriarche Vincent Makela que je dis bonjour, bonsoir, bonne tarde, bonne nuit. Bonjour pasteur Flamme d'Angola, bonjour nabatunyo so balanda Ciel Ouvert TV. To senga na bino toujours beau sabonaka massivement. Vraiment, et ça l'a bien, c'est votre humble servante éternelle, Maman Bénédicte, que je suis. Vraiment, je vous aime tellement. Ok, merci. On a besoin il y a Madame Patriarche Vincent Makela, na PCP Patriarche Vincent Makela Mbote et Sikazali, Yoana Zali DG, il y a Ciel Ouvert TV. Avant de décortiquer, si j'ai autorité le Bela Awa, l'homme valable, je suis lui en apprendre. Baba lancer biso image moko bongo to zonga na plateau. Permettre que ba concert de les mettre na martyr ba wende ba fali ba patati patata zama Mike calmos talela bango tazo jimele bango jimele
Chimele. Baweleli bake avant. Bakomona concert nanu bamona na bina baba. Nazaki koyebisa organisation. Fali ayebisa ngoya. Nabi Fali ayebisa ngoya. Kofi, je vais l'inviter. Mais Moutounalini ko raté dans ko inviter ngamoko weranson. Pour na zo inviter pour na nini? Atuna ngapwani. Solo bite na okata na. Oh, yebisa ko inviter weranson pour na nini? Yemoko fona benga yamona ke tike l'invitation. Tuna ngapona nini? Toto ngabachaka na palmarès les plus pleins du stade de Martyrs de weranson pour aider. So na ko tuna ya wera yebisa nawo eske ko kan. Voilà, Madame Patriarche, tu as la vidéo oyo, ils ont passé Pemawa. Na lingi avanga na loba, yo penza, oriko loba nini, oriko s'adresser na nini. Vraiment, nga na esalinga passe Pemawa. Comment na lelo ndenge bonzamba on est commis nango vraiment na oyebate. Donc frère Patrice Emba que j'ai cherché le monde. Na trouvé une église, donc des églises dans le monde. Donc ils ont bilemboata ngasuka. OK. Et on est toujours mona comme on a Moussala Nzambe comme pasteur Mike Kalambay. Wa mi benga kaza Moussala Nzambe, aza chantre aussi de l'Éternel, mais comme on a que azo beta concert non pour la gloire ya Nzambe mais pour nande ba plein. Hein? Donc, il y a ça la moi passe. Tu vois, tu vas un concert en haut. Bazoya Kozolobiko, et ça concert il y a Jibena Wera, et ça concert il y a Falina Ferre, et ça concert donc tu dois comprendre et l'autre côté na kati il y a christianisme. Tout le monde peut pas chrétien, baza tellement aveuglé parce que on garde un nazabo personnellement. Ko kara nenga lobi déjà que non concert to benga jouer to benga fali azala déjà fali azo symboliser des images ya Nzambe te ozomona quand même baba so moni Mosala Nzambe moni image ya Nzambe mais ce que fali to moni image anan fala yemba ba insanité fala za exemplaire te fali aza mutu te que notre kilo ko comme exemple non ou bien ba wera non ba servir mokili to ko ina bango ba pe ba tout mais to boera ne misele za kati na bango pour bisina moto servir même maître te Très bien. babi ke molili na lumière et yo kanaka te ko biso to ba na lumière comment expliquer que OK benga concert ya yo Mike Kalambay pasteur soi-disant pasteur, après, au benga sous nani, fali, tout ouais, après, comparer, bah, plein. Au moins, que bah, non, pour la gloire de Dieu, bah, n'est pas, na bah, plein. Mais au moins, on concert, on a un concert, bah, viola qui moutou, au moins, on a un concert, bah, iba qui moutou, au moins, on a un concert, on pika qui crise, au moins, on a un concert, on a koufa qui, pour, et ça, concert, et puis, c'est la honte de le kumte. Tout le monde, Moïse Mbi, et pas bêta qui. En tout cas, na concert wana gloire à Nzambe zaki na ngote. To moni sou Mike Kalambay azo beta. Donc bon ça concurrence na bango ya fali na faire na biso to na bango. Donc nga benga bango fali na faire dans le Seigneur. Donc bon ça concurrence na bango donc ba ça la bon na Moïse Mbi. Vraiment ils a tellement passe. Pe au moins la ba chrétien bon là ba pasteur donc tellement mona bato bazana niveau ya aveuglement mon con. En fait, tu habité pasteur Flamme to éviter surtout au kende wapi tozo kende wapi na mokili yango basala Nzambe bazali sous exemplaire te basala Nzambe do ba comme no ba tumo beko donc oyeba te net so na classe ba on ba nani na classe on ba non oyeba te au moins na to mona ba papa la sous ba o ba leka ba papa nani comment Charles Mumbaya ba Charles Mumbaya ba Carlito wana za chanteur préféré na papa Carlito ba Alain Moloto. Jamais la mono allait monter une photo na JB to na wura to Charles Mumbaya to papa na Carlito mais tout le monde lelo qui lelo tine l'église l'ambalia tine l'église c'est ça aux monde donc pasteur Flamme n'a tellement déçu voilà eza pasi pe mawa pe soni Bible zoloba na tango asuka tokomona makambo ebele o ebatamaki esa nini ebima mais selon ngai analyse nanga nakoki kosala so tozongi na concert ya pasteur Moïse Mbi mais na bainterview nyonso na baémission nyonso pasteur Moïse Mbi asalaki namonaki te ke atikelaki kotanga kombo ke na koinvite moto boye na koinvite Ferregola
na ko invité Fally Ipupa na ko invité Weranson Jibem Piano be Félix Oazé quoi na tikela ko yoka ngote malgré moi ba dérapage ezaki na nini na concert wana c'est qui oyo zo comme ça biso za nini ezali omoni na temps oyo intelligence na biso ba na nzambe sengeli za la renouveler ndenge bible lobi esengeli to yeba ke eloko yo eza gloire ya nzambe eloko eza gloire ya nzambe te c'est ça le problème mais biso ndenge za wana ndenge madame patriarche Vincent auti koloba awawa alobi eloko moko eza très important et na batu mususu oza un responsable ozo comprendre maintenant que eloko yo nzambe za na yewana te mais osa nini okende kaka mais yebango ke tant ozo participer na esika nzambe za te bazobela kombo nzambe eza abomination eza abomination au babi na français c'est pour ça bana nzambe faut être prudent ou prudente parce que air auto komi eza air ya mabe pourquoi eza pourquoi au moins na concert ezo betama ya pasteur Mike Kalambai soki neti na pesi exemple président Oazé quoi Fally Ipupa Ferregola Jibem Piano Wera bariko yena bonnet na surprise là ils ont mabete mais ko invité bango lobi pena ke na invité mutu kingani selon neti ngai selon ngai de nazabwe na ndimite batu nyonso invité na baoya ti bakoki na mape ko ya bakoki pe ko ya poka ba sepelisa yi pour baza ngana comprendre lo moko ba sepelisa nande donc pasteur Moïse Mbiye pasteur, pardon, je m'excuse, pasteur Mike Kalambai a aussi pelisa Weranson, a aussi pelisa Fally Ipupa. Donc, beta concernant pour na ko plaire ndé na bango non pour na loku mwanzambe. C'est ça. Donc, on benga ne bango, boya na bango. Au moni ngana comprendre déjà mingi parce que concert wana ezala ka basé na plein. OK. So batawenye ba ki ke au moni stratégie au sala. Désolé parce que mwanzambe tembo la jamais la stratégie. Donc Moussa est une stratégie pour la Moussa non. Babi c'est le spirituel qui conduit le physique. Babi que sans le Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire. Donc Saint-Esprit nous appelle ça, ils ont meilleur enseignant, oui enseignant comme tout cas, il faut faire ceci, faire cela, c'est ça Saint-Esprit. So moi dame comme ça na cela à l'aller la mouki on a imaginé pour la salle vraiment plein. Il faut la benga wera. Pour la benga wera, on peut sa mot d'ordre. Batwaroya. Allez, wenge tondi. O mona bala la sama ba sopani. Tonga benga faire nani Fally. Tonga fala peut sa mot d'ordre ba warion ba ye. O mona directement ça la nini plein parce que wera to ba ka Fally azaku na wera azaku na ba boye belé. C'est ça o ya sali. Mais eza passe pour am monter bika na concert wana. O mona nzambe la biso azanzambe ya quantité te. Notre Dieu a une qualité. OK. Obso sale la ka. Bon ça dit babi que si kami balem mi set basanga na comme Yesu, yaza parmi bango. Mais comment la ke bon sanga ni ba bon sanga ba tout ça c'était des place il y a 80 000. 80 000 places. 80 000 places mais débordement c'est pas 120 000. OK. Si koyo d'attendre on ça déjà bongo. Est-ce que la 80 millions de sauvé? Non. Donc, on a papa, on a préféré, on a préféré, on a 10 personnes, mais parmi 10, on a 6 bases à la sélectionner. On a fait ça la mine à l'eau là. Babi que Valéria Amamutu, et ça a pris à l'Iwa à Yesu. Au monde va comparer. Kobi essayons à la lola, ceux qui moutou, moka bon limotema. Babi essayons à la kuna. Car à mon corps, à ça sauvé, faites ça la lola. Parce que c'est une importance, au bengi 80 000 places, mais t'as mort à ça sauvé. Vous avez récompensé. Non. Mais quand on a récompensé, la dernière fois, on a dit que na ben c'est 10 personnes baillé, mais t'as 6 bazar et nous a récompensé. Non bon ba matilo combien na lola. Au monde. Non bon pour habiter au soir, où tu la lola. Tant nous avons que na nanda kunanga mabola moleke belale au ravitaenga la mokili. Non za la bien. Non ngati que na vivre la mutu ka cher mais na bi que na zo nga na nzamba zeli na katiti. Non, na la ponge kitoko mena nzambe nanga. Donc na tsape na mutu na bi que le roi des rois, le lion de la tribu de Juda quel miawa. Ba on la lara. Ala li mukia surtout qui te bi imagine ba manga sala. Donc tout mona mokili balande Selver TV. Toi pour non juger. Mais tu as le makambo tozo mona
Et comme il t'en a pourquoi? Moi, je suis là, c'est bien. C'est la propagande. Il y a maître, ça les lacs. Maître, moi, on a fallu. Attends, il y a sauté. On comprend des trucs qui va mettre mon enfant là, on va JB. On se comprendre. Donc, biso to ça peut propagande maître na biso. Et comme le temps a pourquoi, comme moi le caractère et pas parents, biso to tombe la paix biso nzambe na biso to tikate équipe pour là. Marqué que bon babi que au moins il ténèbre, batu et ça la toujours car bazala toujours bazala majorité bazala batu belé. Mais biso to la so nzambe car moko ya quantité. Les rois des rois. Il y a des choses au salé là. Toi la pensée que tout ça sur une dengue non. Il y a un moment où il comme on a mis place plein. Place buena boy. Et ça passe. Et ça nzambe Yesu Masia ye moko. Azaki na combien de disciples. Au banda Hollandi na sima. Et ça azaki na posé à battre belé bazalawana. Non. Mais au moins le pasteur baka le quoi mon Moïse Zimbi ça qui plaît donc il peut monter mon ezaka pou. Il faut qu'on la selle la plaît mais pasteur Mike Kalambay. Et ça passe. Boti ko sa hypocrisie dans le Seigneur. Boti ko camoufler na kombo nzambe. Botika. Misela bo sele ele setike boza bala nzambe non. Jamais moi mtoka passer mais ça qui la bête osela nini sous séminaire moral baké. Na bengi sa wera. Non. Et ça abomination. Il pensait que moi attends na quand photo na wo no quelque part na za gêné. Na pona ngate. On se comprendre. Donc c'est comme ça. Voilà, merci. Patriarche Vincent Makela, beauté à Sangomalamu, Nandenga Solo toujours. Apôtre Idi Amin, pasteur Shekina na Allemagne, beauté à toujours Sangomalamu. Pasteur Pedro na Luanda, beauté à Sangomalamu, Père Condé de Paris, beauté à Sangomalamu, ya Yesu Malamu. Voilà, Madame Patriarche, namoni bazo sinalengai pour nato chité. Na yebité concert eza samedi. Osenga na bana nzambe bakende ou bakende te. Pasteur Flamme atela sengina bakende te. Bato baza capturé. Waza de la marque de la bête bokin. Donc concert on eza sélection. Il y a bato baza ba jar ndengi mona Mike Kalambay. Mais vraiment la nzambe place o landanga okete. Pe vraiment la nzambe vraiment c'est la nzambe donc ndazana okete. Ça ote okete. Netinga olingo lingate dono kenda kate lo apena na okende te ozomona donc on senga la bala nzambe ba place on la place on fréquenter te kende concert ba sala makele pour na gloire nzambe boya nzambe na biso ko sala mama ko kama boya nzambe batu bakobika boya nzambe na biso ko bosa tu mitema o eleki munene yango muta bongo la motema amen lo ngala za so impressionné te na batu bambele kala mokili omona mutu su kuti ko kweya batu mutu obonde plan mutu kweta mutu ngala lamuka azara mutu oyo yebaki na ka ndenga zalaki mutu ka masumu wana changement ezate mutu la posa siko ya vrai bana nzambe vrai bana nzambe bo vana ndako bo méditer pour et samedi dimanche au église na yo vano na ndako d'autres non méditation méditer livre méditer bible na yo c'est la banalise ya vie chrétienne na yo et puis dimanche au rendre nzambe no action de grâce mais ba okende to peut-être te bo kende pour vous capturer ozalaka bana kuna mais biso pena to yate da passer mai kalamba ikole kale ka osala propagande bon non yate osa ande propagande pour na plein mais mukole zali likambo nyonso eza na ebande mpe eza na suka nango eloko moko te ezalaka etelemaka wana ezalaka na suka te ata soki bute oumai ntongo etanaka ntongo etanela bango mais tomona na so misala bango na poelele. Ok, merci. Namoi tokomi na suka mwa mbote esala malamu. Bon, mbote na ba vrai chrétien. Oh, vraiment, baza bana nzamba solo, bana Silver TV, bo s'abonner massivement, bo zala toujours là pour la Silver, bo partager ba émission, ba mbote na bino partout bozali, mbote na bana na ngani sur le long temps comme ba tuté, vraiment mbote pas ya patriarche Vincent Makela, vraiment mbote belé, mbote et pas ya l'homme valable évangéliste, mbote pas ya Josué Luanda Brown, mbote pas ya mon pasteur Flamme. OK. Merci. Voilà, merci. Wana ezalaki kaka ba analyste osalaki na Madame Patriarche Vincent Makela. Nazo rappeler na bino bato boza na bulu yeke bo comprendre makambo te. Fondation Ekumbi epesa ba visa Schengen na 1 mois aussi visa na yo. Il y a États-Unis, il y a Canada, il y a Norvège, il y a Afrique du Sud, il y a Japon, na primoko il y a malamu bato bazo voyager donc bato ba komi s'attirer na fondation et
Kumbi wana nazomona DG Bob Ekumbi Kitenge nzamba pambola yo pasteur Sami nzamba mona yo na pesi mbote na maître Daniel Tumba maître Idi Amine maître Julio Consolata o bazali ba maître ya Ciel Ouvert TV pe mona vocat Cambez nzamba pambola yo et sans oublier commandant Achille na district na Victoire Yonde nzamba pambola yo nzambe amona patriarche Vincent Makela apambola héritier Kasongo Mokonza Priscille ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko tamaka yango, oh na Vincent Makela.